Christo de menthe, na place au lit à Christo de menthe, parce que moi je mange pas ça. Na salle là on a noté, na on peut na somba noté. Mais je peux te conseiller comme ça. Somelanga ba bombo o ba bengi très bord. Boyebi ba bombo très bord. Ba bombo ezaka malili wana très bord. Boyebi bombo ozwa zala na bitu da olia ba yaourt na ba miel po bien wana epesa kaka ba suka libelengi na kati lukola yo lingaka ngo. Zwa siko bombo wana ba très bord wana ba mentolé so mentolé. Ozu ba bombo ya pilipili wana ba fraîcheur wana ozu okochi yango na monoko. Yo eloko yo lingaka wana. Mobali pe fo alingo po yo zo salele ba formule tonton bino pe pareil bozo rapé kaka ba bombo wana tonton yo pe yakaka ko yoka biso no tozo luka kaka bilengi tozo luka kaka toko makaka na 7e siècle ako likambo ngo lezaka bien soko kutai na bon tonton ayebi makambo ngo to soko kutai na mwasi ayebi makambo ngo ezaka na gumoko guana sikoyo tolinga to yeba nanya kela guana nanyo asala guana na kacha ke moni mama na biso kunenga zakela mama kudu mkwana banaye ko tonga yo omoni ku yana dini yana siku tandai ko loba mabena yo omoni ku Josiane Josiane kuta tonga ki yo mahale ki kuta lemba aloba ki kutonga na linga yo te omoni ku nani nogo James kuta zolo ba kutonga ikutu tenga kuna bi na ko yoka binote na ko yoka bangote ponga niveau comme ça comme na bilobela il faut te maîtriser, il faut te calmer. Il faut te calmer, je te dis calme-toi parce que ça pendant quelques temps après les réussi là, tu as un retour à la réalité. Retour à la réalité ma chérie. Faut te calmer. Tu prends les bonbons là mentolé sur mon tolé bolobi, tu mets ça. Wana so soleil monoko. Tala biso ba minoko rose. Tala biso ba minoko rose. Biso ba oyo. Appétit. Donc d'ailleurs mutozo talo zo so maman ko appétit. Papa ko zolanga appétit et moi je suis mariée, gravement mariée. J'ai mon mari que j'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup aussi. On a fait des années.